Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe te na Dubai mobala leki libongo nelengi ebela te tokolia bongo ndumba su permis papa lupanga beli liboma mibalo bakabaka te suka batikalaka bango moko ke banyoka akuswa bino nga wana mbwa rouge libanga gologota mabele ekosaka te mabele ekosaka te lala ke banyoka mama mabele ameli kwakere tosuki oyo akozala mayele te mabele ameli kwakere okosutuka bo mabele sa ameli kwakere okosuka wapi butu malamu bandeko napesi bino mbote bisika nyonso bozali grâce à Jésus ezala ya bino mpe mawa na ye ezala ya bino ntango nyonso amen. Bana mama na ye tosolola lisolo namoni ndeka bato babengaka nga mpe na ndenge bato natalaka bavideo nga nayaka nanga somoni na ye koloba seke oyo namoni oyo nayebi te nalobaka na nga te namoni batie balobi na ngai ye concert ya papa na Keina concert ya papa na Keina elinga kozala date wana te date wana elinga kozala soki date ya Ferregola ndenge nayoki bandeko bamisu nde babimisi interprétation ndenge ezobimabima nga mpe nazomona bana mama makambo tozokenda ngo mpe na elengi te biso ndo toza bana Congo biso tosala nanga biso mabe te me toyinanaka kaka yini me toyebaka kolimbisa toza lokola biso bakongolais soki omoni congolais akomi na motema mabe tala ye bien biso tokomaka na niveau mona kaka tobosanaka na biso mingi toza lokola Congo oyo Congo kaka ya biso wana eza su Congo mosusu te Congo na biso kaka soki oza na likambo tobosanaka rapide eza nde nzambe asala biso mpo mona congolais ya biso te bokozala bino na likambo me toumelaka kobosana te wana nasala constango toumelaka kobosana likambo te me tosala biso ndenge bato nyonso baza me nzambe asala biso mwana makambo susu tobosanaka makambo noki parceke eloko wana ndenge bazoloba ke Ferregola alingaka tia nini concert papa Keina ati nga mais sikoyo nazomona ngo mpe flo mais soki Ferregola alingaka tia date ya concert mais il fallait tiango déjà avant wana bandeko selon nga ndenge analyse nanga nazosala mpo omoni totikaka na kotatone parce que soki papa nani Ferregola alingaka beta mais espace ezalaki molai mpo natiaki date na ye ya concert te biloko mosusu tolobaka mpe ya tolongola basentiment parce que nga nazolinga nabeta concert na nga na kopiblie date na nga déjà avant oyo ekoya nsima mais sikoyo bamisu baloba o te date oyo papa Keina alingaka tia ezali ka basipso bayoki yo nena ti eza ni parti te omoni eloko mosusu il faut ozala na bapreuve quand il y a pas la preuve bakomona dossier eza vraiment eza valable te parce que ye moko Ferregola wana ntango abanda kotia badate na ye wana ezalaki ye mo moto anda kotia te ezalaki yo te boye ndenge nini te parce que sikoyo omoni tolingi totia na baconfusion pamba bana mama oyo nga nazoloba boyokanga nano tozolinga totia siko confusion ndenge nini siko pa bawario na bagolwa siko bino bolingi bosala senge botia siko date mosusu oyo bino bokobeta na yo arena problème so bokotia date na bino botie na bino mais bamiso te ezalaki date wana nani ndeka tozosola oyo ezalaki date wana oyo le 2 mai wana ezalaki date ya Ferregola ya nayibi na nga mpe te nazalaki na nga mpe témoin te nazalaki esika bato bana kosala baprogramme banini te mais soki mpe Ferregola alinga bete akopusa nde mpe mikolo eza nango problème te ya namoni nge eloko asika te oyo eloko oyo ekobendela biso loko bomoni papa na Keina tie date wana bokotiala bino ta date mosusu eza nango na problème te yaya so bokoyina nga nayebi te c'est à vous de voir parce que eloko poto tala nanu papa na Keina ngo azolinga beta botala badate na ye
azobeta eloko monene bozomona ezoyebana te eza lokola toza lokola na babengaka nini kibuki gato babengaka kibuki eza lipa excuse eza lipa to eza gato ezoyebana position te bino moko boyoki deja nani kwakera na mabele meli kwakera banda nga na botama nayebi ke mai mutembelaka mabele me kwakera mabele meli kwakera eza makambo eza ebele eza eloko tolongola na distraction bango mpe basala banini na bino soki bino mpe bagolwa bokoko bimisa date na bino y a pas problème botikala te kaka na le 2 mai wana oyo ya telemi te ekeya kotia mwa eza yango na ntina te yaya eza na ntina te bamasolo ya kala oyo bolingi obanda kosala nde ezalaka ya kala wana ozali kobeta boni ntango to banda bayana biso bazalaki te bolongola polémike wana eloko mosusu bagolwa eloko mosusu mpe bomoni soki eza ya solo mpe bato bazokosa botika na bino boluki date na bino ta botie bobeti na bino esa eloko te esa nango eloko te ye abeti soki le 2 mai bino boboti na bino ata na bajuin te eza nango problème ata na banini bajuin ata nini date to bino mo bomonaka boya disponible botie siko soki exemple soki abeti le 2 mai bino bobeti te na katikati ya mwa y a pas problème ngai ntango tozosala débat ngo kandeko namonaki ngai na bango ngai namona nge eloko ya sika eza te nazomona eloko ya sika eza te parce que balobi bato baloba lisusu te ngai bato baloba lisusu te bamiso bapeke ngai amoni moto akopekisa ngai te loba likambo ngai naza baje wana eza na bato nango ngai sikoy bopekisa ngai likambo naloba nalobi nini nafingaka na ngai motu te ngai nazo baréalité naopesa bino analyse nde makambo ekoki kosalama bapolémike wana soki ndenge nini wana biso misusu ekolela biso ebutela biso te tobimela biso ndenge mosusu tokolela biso ndenge mosusu motu mosusu akoyeba te azoloba no awa eza nango na ntina te eza na ntina te eza eloko moko kaka kozala kaka comment on appelle ça savoir vivre eza nango eloko te faire egola soki mpo olinga kotia date ata bale 15 soki mpe le combien so olinga kotia botie na bino ya tokomi na moment oyo obeti omoni alire oyo bino bozokende tokóma na lire oke otie place na yo mpo otie boto beti bosilani oyo te faire egola leki papa na keina problème te bokobeta wapi yo beta boto yoki yo pabe tobanda kosila na bongo parce que obiki tozozalaka na distraction ya likambo moko distraction ezozalaka na eloko moko eza na ntina te bana mama obi misiki na biso mode ezokende boye esi surtout génération oyo eza génération oyo boza na union fait la force te génération oyo eza leloko te bosiko bino moko génération bozala ma bon génération bokotikana ebandi na bayaya ezokita mais bino mpo bokala yango bokorejeta ndenge moko kuna yaya yokanaka na leki te kuna ote asalanga eloko te kuna otengamo ozomonaka moto azonie kaka moto omoni na mokili eloko na oloba bino libokanga eloko congolais soso omoni akomi na 4 parcelles akumulata bamontre Rolex wana bamontre Rolex pardon soki nalobi mabe Rolex bamontre Rolex wana Rolex pardon kolobi montre Rolex Rolex pardon olimbisanga vraiment montre Rolex wana akumulata bamontre Rolex akumulata babijou akomokende kovoyager soki moto wana aza na maîtrise te akomaka poli makasi me pa baya pa bato nyonso bokanga vide eloko nalobi soki omoni congolais akomolata ba Rolex akomosomba ata na mapango 4 ana ba jeep akoma kovoyager tala esprit na ye échange soki oza na maîtrise te bino nyonso bayaya ata bacamarade bino nyonso aomona bino zero nayebi ntina nalobi bongo nalobi komba mutu te natengi komba mutu te nalobi mpe na mutu te nga moko nazoloba mpo nayebi yaya
omoni biso bakongolais soki nano zwi te okozala malamu makasi na bato soki ozwi totriaka me tobosanaka bolamu rapide tobosanaka trop surtout na milieu musical baza na makambo ebele bamusicien na biso niveau wana eza matata niveau wana eza matata basalaka ka siècle vicié mpo moto azala reconnaissant na moto asaleli likambo baka mingi te na domaine musical oyo ya biso ya Congo awa je comprends pas eza pe mutu na mutu ndenge pa uteli na éducation ne mutu na mutu ndenge pe ba policier yaya nga na monaka nanga tout est vanité eloko sika na monaka te o boye na viera nanga pe mutu te yaya tokoli bongo mbongo na biloko elobelaka biso nga eloko te ya so okabela ngai okabeli nonga so okabeli nga te to continuer relation na biso ya mosu oza na don kokaba te boso na ofo parce que mutu nyonso boko ozali ami to ni ya mosu te aza na mbongo azoyedi biso te ya mosu aza na don wana te bokoforce te soki azokaba seka okaba na soni eza bamusicien na biso ebe biso baza mongo na don kokaba te ape na don kosalisa te biso mpe baa na don kondima te akondima mutu te na vi na ye ata opesi likolo zwa mokolo kokita bi obongo yo moto opesi yanga nga moko nasaki fort na ndenge eza ndenge communauté eza ndenge mutu bato toa basorte ebele toza basorte ebele nga mpona likambo ya concert ya nani ya Ferigola bagolwa nalingaka bino mpe mingi ndenge nalinga bato nyonso me est-ce que likambo ngo meza ya solo ke bino mpe bozalaki na proposition bozalaki na projet nini na bino déjà bozwaki date na bino to bata bozalaki na projet moko déjà to eloko moko bolinga bosala to nini to baide moko bozalaki nango ke po botsa date na bino mpe le 2 mai je ne sais pas soki nalobi mabe vraiment boexcuse ngai parce que po date tomoni awa date tomoni ka ya papa na Keina siko ekomo bima lisusu te date wana ezalaki ya papa na Keina te ezalaki non parce que est-ce que vous avez les preuves que bolinga botsa pe les dés mais tant bolinga botsa les dés pourquoi vous n'avez pas annoncé avant que botsa bango batia ba nani ba wario batia date bino botsa omote ngoza na ngone équilibre na sens wana parce que nga na moni nanga mabe te bandeko so na lobi mabe bolimbisa nga vraiment parce que na osenga nde bato oyo ya mayele nde bacomprendre oyo nga na lobi nasengi bato ya mayele oyo baza vraiment na sagesse na intelligence pour bacomprendre nga mpona nini oyo nazoloba parce que il y aura toujours des difficultés bato misu bakocomprendre parce que misu bakocomprendre après il faut baexpliquer tokokokana te biso nyonso me nga mpona nga eza eloko moko soki mpe nani comment on appelle ça faire école alinga tia date il peut mettre ça il y a pas problème nga azomona eloko eloko ekokosala mwa discussion o quoi non pour moi naomona yango ke eza nango normal date yo moko kotia loko ya tie les dés à part les dés il y a d'autres dates les dés les 3 les 4 il y en a jusqu'à fin du mois otie na yo soki eza bongo oyo nde bato baoloba eza nango problème te eza rankini te yani te keba nyoka akoswa biso ebelebela te bokolia bongo ndu bazwi permis papa lupanga beli liboma nga mpona nga namoni nanga eloko asika te napesi ka conseil napesi mpe conseil mpona banani kote ya bawario marketing na bango eleka mpe bien biso tokosepela tomona ke papa na Keina beti tokosepela mpe ke ndenge ve na biso Koffi Olomide azobeta
39 ans na ye wana mama na ngai eza opesi mbwa makaka zwi ndenge nalobaki kaka ndenge nalobaki kaka nini mabele meli kwakere nga nayebi ke mai emelaka mabele meli siko mabele meli kwakere ezalaka te mboka eza likolo yango wana vraimen napesi mpe vraiment bonne chance na vie na biso mopao mokonzi vraiment 39 ans eza eloko moke te na bato miso batoninga o te noko bakena vie na yo aponi bato yaya nga naza musicien te ye moto aza musicien aza patron ya orchestre na ye bango na masi nga te ye moko ayebi bato atrie estce bato atrie wana ye moko selon ye amoni ke bato wana baza utile epa na yango wana abengi yaya o te bato misusu baza te yaya yesu azalaki na 72 apôtre asukaka na 12 eza makambo mosusu tokendaka mosika ye moko ekolo elo yesu mpe azalaki ye moko azalaki momemi bato atikalaki na 12 ye mpe asali ne mpe ndenge wana asuki nde na 39 soki alongoli komite wana eza ye moko orkestre ezalaka ya ye soki aboyi nde bato misusu baya te wana vraimen nayebi te parceke ye moko atrie ye moko mpe asali oyo amoni nga mpo na ngai namoni na ngai rien de spécial eza wana asali 39 ans abengi oyo motema elingi parceke misusu mpe balobaki ngai naleka nanga kuna na beta te me moto asali 10 ans leki oyo to avandaki nayebi te mpo moto ina nde moto akokokende bo moto asali 10 ans alobi aleka kuna te ya mosu ye mpe wana nyonso ezokoma te yo osala 10 ans biobetano kuna te oleka te ya mosu mpe nyonso na ezokota na kati ya kaya bomoi ye moko ayebi eloko azosala me biso ozoswete kaka vie 39 ans eleka bien tokuta mpe na bandeko na biso akala oyo tomonana kala eosala mpe bien mpo na ngai namoni eloko na koloba te so nalobi mabe bolimbisanga me bamusicien na biso nde eza mwa pasi tozoyebana te kieki parceke soki bozokola bokolisa mpe sagesse makambo mosusu mpe eza nango ya kolanda te makambo mosusu mpe eza ya kotuna te moto mosusu asalamako atiaka ni kaka polémike atiaka ni kaka mabe akotikala mpe kondima yo te toza na basota bato wana ebele na mokili epa na ye lokola kaka loba akotika nzoka eza defo na vie yango wana kaka nabona kokota kote ebele naye koloba makambo mosusu butu malamu